isoba sabato koma la police nakati tumabongo ingeta Kazayaniko Mukanda lyandombe kimbangu itu Kazayaniko Mukanda lyandombe kimbangu itu Itu batata bulu wenanga Unima nisisanga kimbango itu Itu batata bulu wenanga Unima nisisanga kimbango itu Yazayaniko Mukanda lyandombe kimbangu itu Itu baningwa ngulu kwendanga Unima lusisana kimbangu itu Itu baningwa ngulu kwendanga Unima lusisana kimbangu itu Yazayaniko Mukanda lyandombe kimbangu itu Yazayaniko Mukanda lyandombe kimbangu itu bilenge simutazimana vyoka kunimalusana kimbango ito Itu bilenge simutazimana vyoka kunimalusana kimbangu itu Yazayaniko Mukanda lyandombe 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 kimbangu itu Kemo Moto tia Ezake pa biso Batondo ningi tokomi na ngwangi Otika na bokendi Ebe mateya Na bakolo misaya Walongo fume kimbango Wela kaka ya kivavita Balongo te bakoko batela naka babundaka Etumba oyo ya lubika lukusomo hii Balongo Kemo Biso batata, biso baningo bato ba mama Biso bilenge toza kokende tuyebisa na nsima tuyebisa bana mokanda ya bangi kokoma mutu nde kozala nani Kimbangu mutu ekozala walongofu Kimbangu bana responsabilité ya kolege ya kotika
bakitani na nzela ozo totiki bango na rond point baza na pourcentage ebele ete bazwa nzela mosusu okotika baende bongo na Carrefour te fototika bango na nzela tala kokende malembe kasi baza na bonne direction na nzela na bango totika bango na Carrefour totiki bango ekozala bongo mpasi epai tokozala mpe toobunda ekonda oyo mpona lelo elobi na biso balongi alelo luvamu walongo fumuki mbango tozolenge ya kolengela ya kotika mateya mpe motei epai ya walongo fumuki mbango wapi bango nde basimbi boyebi ya bayindo basimbi mayele mpe bwanya ya bayindo biso bango nde ekuke ya maso mpe ekomela biso bayindo soki bango baza te moyindo mpe azali te balonge libaso tusamba mboka tulendo Keleka walongo fumu kimbalo. Keleka walongo fumu kimbalo. Keleka walongo fumu kimbalo. Uteki, 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 ika, Vika tulendo ingolo zeno mtekifadisa reno kimeni masina kufamuke isande, ti lelo tema kalunga uwama keleka walongo fumu kimbalo ya yakiba ifweni ya kembo ya kitwadi ya malongo babu keleka walongo fumu kimbalo ya yakiba keleka walungu fumu kimbalo ya ngiti la masika dini ya walungu kwa milele ya ifweni ya kembo ya kitwadi ya malongo babu sande malungu Kembo Balongo Kembo Alelo Moto Luvamu Moto tia Mkimbangwe Eza kebana bisoe Oyateta milendo yaki mpavita Eza kebana bisoe Yambuta machua Eza kebana bisoe Yambuta ya balongo na biso banso Eza kebana bisoe Yaba poko na biso Eza kebana bisoe Bongo ya nisonyenzila Kakawa Ya banganga ngunza Eza kakawa Ocho na obeta banganga Balongo Kembo Balongo Kembo Moto Moto tia Balongo fumu kimbangwe Eza kebana biso Ese Muzulu Ese Bantoto Ese Bantoto Ese Musulu Selele Bandi Kinona Kana mabanga Oko pasula nzela Sikula mpuku Na maboko Iso bantelele Tokote misalisama Tokosenga misalisi na moto Iso te bantelele Tokote misalisama Tokosenga misalisi na moto Iso te bantelele Tokote misalisama Tokosenga misalisi na moto te Balongo Kembo Alelo Moto Famu Moto tia Balongo fumu kimbangwe Eza kebana bisoe Matondo mingi biso batata banengwa ndenge bana pe bambasi omona bino liboso na biso ezalaka esengo ya ilonga balongo Kembo osango oyo ekuti biso fleur d'âge sango oyo aleka lokoso moyindo yango epermettre biso to orienter vie positivement balongo Kembo tozwi sango oyo bien ke babilembo ya mbotama
kasi tozwi sango oyo libanda ya libota balongoke esengelaki sango oyo tozango kati ya libota deja ebala na éducation na biso ya mokolo na mokolo yango toolinga bana babiso babotama na makambo oyo po bango ezala bongo ezaleli balongoke yango moni kotomisana ezalaka mababu ezalaka omwana bana ya matoyi mangongi oyo babimi na vuvamu baza kokoka te komaintenir divutuka pamba te tobimi na mabota oyo ya kimu Yesu chacun pour soi Dieu pour tous balongoke mwana kosala choix ya culture te kosala choix ya tradition te kosala choix ya coutume te na kobotami nango automatiquement oza yango bongo ndenge kosala choix ya religion parce que religion bongo eza kopouze misesani ya yango na bokoko religion nzete eza relie na misisa na ye balongoke est-ce que makambo ezala pena pasi mais comme bakapasi nini pamba te tozwi ngonga ebele na bonzamba bapaya na christianisme bachristianize moto moyindo baislamize babudilamize moto moyindo nde ekoma sikoyo pasi mpo moto aya na compréhension divine mpo moto asosola balongoke komaka bongo pasi kasi na réalité so ezalaki ezali na biso tobotamaka biso nango yango pasi te balongoke omonaka une femme africaine alata liputa alata libaya akanga kitambala fo bekaka azaki mbangiste ekoma bongo pasi po tokuti ezaleli na molato nyonso ya papa balongoke balongoke malilo vamu fumuki mbangwe loposo na loposo aza na molato na ye ndeko moko asengi biso foto ate tata ngai tokende na mbotama na bino le 11 ofike koloba 6 mois tina bafoto poto mikotibie natini bafoto oyo ya boye ngabi bafoto ete balongoke toza mosika ya libunga moko impossible donc pone bafoto ya boye eza yango te bafoto fati na bafoto ya bamazantongo ya bapesase nde abi yango nde bafoto natini yango ya bite bafoto pene ya bafoto pene ya bie wana oyo eza biengi balongoke ndele nakomisa bayindo na eza etumba tokunda kaka balongoke tokunda kaka atiolanda France asali recette ya baboutique d'habillement bateki kodela ya 3 milliards bateki bilamba nani oyo ebitaki aujourd'hui 3 milliards wana c'est 50% ya bacongolais balongoke congolais so babelama kosala masikiti soki ndenge miziki ezomi na poto donc congolais pena so babelamba bakende concert somi pene na congolais zomo et puis plus grave susu balataka selon monde selon baartiste na bango donc aya azwi caché ye kosomba nde billet donc yalianga pe ye pas dépasser 10 à 20 000 écouté te mais 10 à 20 000 wana ya mbongo kokusa investire balongoke elamba ria kaka eza kobela biso ntango eza sur dépense ezwi na temps ezwi na distraction ezwi na kotombola ya biso mpe culture ya bato mosusu balongoke elamba eza na ntina komponi mwane pa ngeta bayebaka mwani na molato na ye bongo moyindo bakoyebi mpe na molato na ye yango esa kotali nesemantina fumukuzu kiamuza na mpanda na ngola molato na ye ezalaka ya kiboyindo bazali mbongo asomba kote kavati te veste te kasi mpona kotombola lokumu lokoso moyindo c'est bongo tozo na mobimba na molato na yesu nde tolataka nde bazolata bongo
mpona kovalorize lisusu bavaleur africaine bato oyo tobundisaki yango balongoke balongoke alelo tuvamu nyonso bongo eza na ntina makasi toza na crise moko identitaire toza na crise ya kibomoto toza na crise wana bazalaka mokumu mpe na lolendo kaka na oyo ezali ya yo oyo ezali ya yo ye mpe kozalila na mikumu mpe lolendo eza ya yo balonke alelo vamu alongo fumuki mbango ezalaki epai na biso matondo mingi biso banengo batata mpe bambasi wapi baso toyebi soko ya bengisi na biso ya mokolo ya lelo ebongo totombeli biso baso oyengi bolamu na kombo ya malolo fumuki munakituka banzala mpanda eteleki na mbunga mona bika tasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova usiku ya tata bakumbulendo munakituka banzala mpanda ekiteleki na mbunga mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova usiku ya tata bakumbulendo balongoke alelo famu ezalaki epai na biso kituka banzala mpande ekiteleki na mbuga mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esiku ya tata bakumbulendo matondo mingi naka bapaya mani 8 wapi 6e mois 2025 tozokoba kaka etumba balongoke tozokoba etumba yobongo ntona kola biso ya ntina lisusu toyembi nzembo na korale na biso bamoko biso batata biso banengo to bamama tokokende toyebisa bana ete mokanda ya bayinde kokomama mutuna yango ekozala nani mokanda ya bayinde ekokomama mutu ekozala balongo fumuki mbangu ebetaki susu sete ya Mbuta Lumumba alobi le vraie histoire ya Congo africain ekokomama na Washington te na Grande-Bretagne te na France pe te kasi kokomata ya biso moko bayindo kasi po moyinda po akoka bongo kokoma na makoki ya kokoma fona nayeba ya kokoma fo ayeba yango Fumuki Mbangu alobaki mokolo moyinda komiyeba akosala bengu kikamsa mokili mokolo moyinda komiyeba mokolo komiyeba est-ce que tomiyebaka oyo tozali est-ce que bayili bamiyebaka oyo bazali bayebi te totuni motuna est-ce que bayili bamiyebaka oyo bazali tomiyebaka te nde yango na motuya to ndenge ya likambo na biso bayili bamiyebaka te oyo bazali bayili bamiyebaka te oyo bango bazali balongoke tomiyebaka te oyo yango eza kosala biso bongo tozala ndenge toza lelo balongoke yango esali biso tozala ndenge toza lelo po tomiyebaka te me yeba boye moto oyo akoyebisisa bayindo moto oyo akolakisa bayindo oyebi kombo na ye walongo Fumuki Mbangu ye wana akitani na bufuku na kati na tradition culture pe coutume na biso musisa wana koma Fumuki Mbangu koko ya bakoko ya bayindo
Vansu. Yende longingo pangi la biso nzela. Yende. Touti biso baso komona mai mazoli kana moki ya lelo. Lokola bongo moyindo amiyebite. Azokoma bongo mwana moki, azotikala bongo mwana moki, azokontinue bongo za bongo esclave. Po amiyebite. Po amiyebite. Ti lelo moyindo aza kokoka te koyeba ete pasi na biso bongo eza spirituel. Moyindo ya lelo oyo toyebela bongo na badirigant na biso bazokoka te koyeba ete mokili bongo eza kobika bongo na mobeko mobimba oyo basempoza loi ya jungle balonge Kembo. olenge tokozanga koyeba ete mokili bongo oyo toyeto eza bongo etumba baétoile oyo bango bazali na niveau ya badirigant na biso eza baétoile wana eza kobunda na se kobundana baza kobunda eza ketumba soki moko aleki makasi ya kodomine mosusu balonge Kembo. donc kobela ya nkoyi eza bongo bolamu ya bomoi ya mboloko ya banyama oyo baza inoffensive bongo koswana ya bankoyi kodongana na bango za kopesa bongo alerte na banyama bamikinelo bamibatela bomoi na bango. Lelo toti komona to tozomona wapi direction mondiale pesa kokamba manyana na oyo na Maison Blanche. Mokonzi awa Donald Trump azaki ye moko nzambe na mokili ye moko nzambe takuzopoze na zalaki te et atie ba droit de douane ba prix ya sika amakisi ba prix ya droit de douane ti ake kosimba ba loi budgétaire ya awa et lolenge azalaki même ba juge baokoka te bakosimbele wapi aza kosimpose volonté na ye po aza na majorité na deux chambres et na population kutu koloba te kisiko aza kaka populaire bato baza komona ye nde lokola belila comme si ebita nzambe balongoke Kembo. lolenge ya structure oyo bazalaki les deux grands esprits et grand esprit moko aza bongo na puissance po asimbi technologie ya pointe ya lelo Elon Musk balongoke Kembo. abotami na Sud Afrique na mabela Balindo. donc pour comme grand même Jésus pas comme grand ayaki bongo l'Égypte antique bongo eza Afrique eza bongo mabela bakoko na biso. donc ezali kotalisa baindo ete tozali bongo komiyeba pe bongo biso tozali e kokabwana yango nanu asalisa 30 ans na poste bapesaki na gouvernement kondongwana na bango parce que aza na baizine na ye ya Tesla ya Chine partout en Europe sikoyo badroit de douane wana ndenge bawasalela makambo. États-Unis aza pays riche, pays puissant, mais eza différent na ndenge biso tozalaka na Égypte. Ye aza pays riche mais pays sous le plus endetté. Donc aza penza vrai penza te balongoke Kembo. aza vrai te lenge bato bandimaka États-Unis koko ya biso bato bandimaka ngo te aza te na crédibilité oyo bato bazotia soruti na bango nyonso epai na ye nde ye azwi yango en crédit mais na réalité mpena boye eza fondation moko mpo eza nango na zelo balongoke biso tokomi baoyo tozali
ba puissant wana nyonso bakokwe na bango kotokomi yeba ete po yo okoma grand po yo bongo zwa lipamboli tebisaki bayindo nani yango akenda maternité abota mwana ezali nzambe to eza mama balongo ke Kembo. eza bongo mama bongo Ingeta. zemi ya tata na bino bongo Ingeta. sikoyo ndenge nini processus wana ezokoba donc mama na bino to nengo na bino to baparent na bino bango mpe basikisaki même processus na baparent na bango bongo Ingeta. sikoyo ndenge nini bayindo bazokoka te kotosa baboti na bango e bazolinga batosa nzambe oyo bamona te eske eza logique bazobei na nzambe oyo bamona te plus grave nzambe yango moto akumbi ye bible balongo ke pai wapi moyo nazangi koyeba nzoka okoki te kotosa oyo oza komona te nani obanda kotosa na baye oyo oza komona polere obandaki komela mabele omelaki mabele ya mama to mabele ya nzambe ya mama ntango obandaki konguluma osimbaki papa bandeko to osimbaki baange osimbaki papa bandeko balongo bango bazali connexion direct oyo soki otosi nyonso lipamboli donc lipamboli euta na kati ya libota yango moni mondele aya abebisi mabota na ezaleli na ye atiki na kati ya mabota abebisi mabota po ayebaki kozanga koyeba bayini ebanda bona mabota yamoni betumba makasi na biso moko eza mabota todineleli betumba makasi eza wana ezaleli ya mabota nde eza etumba oyo toyeba yango biso efo tobandani komiyeba po totika mabota na kati na boyebi soki onéglige libotano ya mosuni eza bongo meba makasi tika tata na mama na ezali basala ya kolongobana te tata mokili balongo mpe bakope epai bazali bakosambisa bango me bino botosa principe mibeko tika bakope ntango na ntango bayindo bakomi yeba te oyo bango bazali toza bongo baénergie toza bongo baange biso nde baange po au départ moto aza nano molimo donc biso na molimo toza bongo bana ya nzambe ya tata mokili po molimo nde euti epai ya tata mokili ye nde mokonzi tata bamilimo nyonso me lokola okoya kolata nzoto nde nzoto wana ebotami na tata na mama donc soki tokosengaka losambo na biso mai oyo eza bongo physique tosengaka mingi eza bongo physique ndenge kosenga visa eza visa ya molimo okende paradis to visa oyo ya poto apipare de ka eza bongo soki azwi visa akendaka kosenga matondi epai ya nzambe bongo epai ya nzambe nazwi bongo visa ya mosusu alors kasinga nde matondi te epai ya consulaire, ambassadeur, totondi pesinga visa. Alors que les aza kosinga musala miso. Musala ya molimo to ya musu. Donc 90%, 95% tosinga peza maika ya musuni. Sikoyo po musuni wana ebika malamu ezala malamu. Za kosenga bongo mapamboli euta bongo na kati ya libota pa elobineleli yango ifo toyeba ete loka bo toza baangeli maloba na biso baboti epai ya bana eza bongo na impact eza bongo na nguya makasi po yo komi nzambe na bango
donc okomi nzambe ya bana wana na mosuni sentiment na yo eza bongo langage spirituel orienté bongo na bana biso babonzi ta bana bazopesa nanu te amate bakanisa mikili apoto eza bongo bongo ebete mwana aza koluka na akie kuna akotinda kaka nga mama te akosunga kaka mama te akozwa kaka nga mobotina osungangi kaka soki mama okomi kola banda akenda mpe kuna banda akenda yebaki oza kotinda yo négatif ozali komiyebaki oza énergie oza mwinda oza moto oza nguya mobimba mutu nde nguya wana elataka sikoyo nzota mosulu elero ozoloba maloba oyo eza na molimo oza kozonga na bokasi ya molimo donc oza baangelu tout est possible na moto akoki kosala tout est possible akoki mpe kobongisa mpe akoki mpe kodétruire mutu akoki kobongisa mpe kobebisa donc aza si place akoki kobongisa mpe à distance mpe kobebisa mpe à distance donc mutu aza na bokasi wana na énergie wana e biso mpe bana toyeba ete ya mosoki ozosala liboso baboti donc toyobi tobongisa kati ya mabota donc ndenge boboti bana yo banda ezaleli oyo makoki ofekende epai ya koko na bino liputa oyo ya mama koko na bino le omwana aza komona bongo oza koteya indirectement ete soki yo mpe okomi na ngonga ya kosala okipe mpe ngai tata na yo okipe nga mpe mama na yo bongo te balongo kembo mais le ezaleli wana ozali koyeba ete lipango eza bokota na kati ya libota ote mama nanga sunga ngai te papa nanga sunga ngai te yo wana etali yo te yo ozala motosi ya nul est censé ignorer la loi. Babongo te. Eza konzambe mobimba. Nul est censé ignorer la loi. Eza mibeko ya bikela. Oyo otanga kati ya siku. Plus grave. Bongo oyo baboti na bino. Tobea bako banani. Bakoko. Loposo moko oyo aza koméprise, aza koboya penza na kanda ya kozanga pe boyebi ya kotinika bakoko ezaka loposo moyindo. Tala barasi nyonso baza kosekeleza baza konourrir koliesa bakoko na bango. Yebisanga butiki nini okenda activité ya moyindo congolais oyo kenda atie temple atie Fumukimbango atie bakoko ni atia la bilei bazali te est-ce que bazali ko kena ba indien kena ba chinois o bazako tout puissance économique ma technologique baza puissance pour les kabiso musika siko bango pena na Kristo bane bazaba na nzambe logique ko nzamba za bomengo nzamba za puissant nzamba za koyi siko baba la puissance mais tala pratique na bango loge na bango tina bandaku na bango siko pona nini yo futuka ozo kokate kusipike bande pe koveza le diwana balonke kembo nende zo boma bakoko na biso nzali pai bazali c'est ba ozana makobi ko yakosunga biso ba ozana energie poyo moko bima okoluka il faut olia la ventre famille na point d'oreille bongo siko bakoko yoka bino ndenge nini ozoliesa bango te bazali pe matoyi ya koyoka bino bongo ingeta balongo kembo est-ce que mateya boye eza pasi mpona kososola ngo siko mabeni eza pena kati ya mateya ezati balongo kembo na tolukani lipamboli kati ya bayindo okanisi eloni most aza ye moni naza te yana bayindo ko baza plus que eloni most avi mbongo ni na contrat oyo basignaki na état fédéral na Pentagone ana contrat oyo esali yako na likambo ya mbongo soki basa 50 milliards basigne contrat na un individu asali compagnie na ye mpe mayele wana eza na bayindo me bakokoka te kokilisa bayindo parce que bango bamiyebi etoa na guerre moko raciale a perpétuité tozaka na etumba ya mokolo na mokolo loposo oyo ebimi il faut luka efina loposo mosusu eza logia normale
ya moni bo to sa makasi na bana biso ba boti to ba to tika bana na Carrefour na rond pointé to tika bana nzila na ba nzila ya walo mfungi imambo ndako kele malende na bana nzila na bango ya bolamu ya lobingo kendenge papa diangenda tika ba na purification atiki biso bongo na Carrefour. Est-ce que l'église humaniste, est-ce que bazar va foutre le bazar à humaniste? Quand je suis au Jérusalem, je vois ça volonté à Fumikimba. Pourquoi nous sommes quand nous sommes à Jérusalem? Ballon donc, mais on a ça va film, ba théâtre, ba musique. Ba kotika la race noire qui na sport, na basket. Ba kotika mi na kotombo la mabende, ba kotika mi na musique. Ba orienté bon. Mais la technologie na domaine où ezali ke bongo la ka ba yiki ça ka supériorité raciale. Et pour na ba fini la ka ba yi il y a des jeunes à Pentagone, des jeunes qui ont le monstre, mais ils bénéficier de contrat. Même quand ils filment, ils tombent la bende pour les cas. Rambo, Commando, Basala, et ils ça va monter, Basala va filmer, Basala va plein. Il faut pas le cas que race blanche et paraître race moko modèle, Basala puissant en tout. Donc, il faut que y ait une opération qui est mondiale en il faut que y ait. Le col est aux amis qu'on y ait. Pour nous, c'est la ligne, les années, nous sommes bons à Nati. Nous sommes bons à Nati. Nous avons imposé en Afrique de nos officiers à bon conseil de cravate. On était imposé en tout cas les situations de l'abisson. Sauf qu'on a parlé de la tenue de risque de la banda. Pose la parole, la perchoir, la tribune, il faut un conseil de cravate. Là, l'officier faisait bon le poteau français. Bon. C'est un système bâti. Donc, on est à ça, physiquement, mais à ça, il faut pas d'énergie, pas d'ange. À distance, ça va coder. Qu'on détruit, qu'on bénisse ça. Ballon, ok. À ça, musique, mais ça, qu'on détruit, puis soit à distance. Ballon, ok. Les à Sungi Bino, il y a des pistes beaucoup mieux. À Sungi Bino, c'est à l'école. Donc, quand ça, bénéfice na bino ça bénéfice na ye parce que l'école wana programme pour ye mutu asalaka yango bongo boza ka bandine na ye ya ti bino kisi na esi bo so baka kisi parce que médecine bo la médecine na bango bongo na mukoto ko sala ba place médicinale na biso pezwa tombo na ye wana guerre moko après les autres milliers batailles ça ko milliers batailles que ça mukile za etumba ya mukona mukolo tumba za bitumba ya loposo oya binya koluka nyonso bongo ye azala modèle ye azala bongo supérieur ye bongo dominer bino même kolia kaka ozomona juif ye moko passe même lipa kaka pamba lipa kaka $2 $1 mais il faut que ne koluka loge to boutique to boulangerie ko eza boya ndebone juif est-ce que juif ana azazo tout le monde a dit parce qu'il faut mbongo si quelqu'un a commetté là-bas là-bas tu connais si la loge ya congolais ça la africain awa pour tout ça combattre la boko kaka na bilei bongo so bifungwa so bibongo de ndaka so ba so ndaka oza lié na biso bongo 90% bakota na loge na boutique africaine ça la africain bongo te mbala moko déjà il faut tout ce que nous avons sur ma cookie. Il n'est pas sur mon amboka, il peut se faire d'activité. Bon, donc les chaînes de dépenses mobiles, ils ont donné sur ça, il y a aucun c'est bon, baby, si vous avez pas chaîne, c'est que vous avez chaîne mobile.
balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. famu Moto tia. ya balongo fumu kimbango Eza kepa biso. soki yo oyokeli makambo oyo soni na eleko oyo ozala responsable ya kobeba na yo moko soki makambo oyokeli yango soni na eleko oyo atokomi na biso ya kikwanza ebake yo moko nde oza maître to maîtresse ya kobeba na yo ya libota na yo zwaka pena sani olambi biloko oyo elambami na mbala ya yambo bolambi mpo awa biso na mikili ya bapaya yaba biloko ya 2 3 to une semaine oyo elambami ya sika balongoke zwi yango okati liboso fufu biloko mwa bikia nyonso oyo elambami olambi yango yango na suku na point bafoto ya fubuki mbango ya bakoko eza oteli bango bilei tila kutu siemisa soki pena lupa ya kutu aza wana pena mona kotela na bakoko no biloko fo bazwa énergie bazwa bokasi tobali kopesa banzembo awa tonaki banzembo moko bakoko lelo bakoko Olambuka. bakoko lelo bakoko olambuka balongoke kokwalamuki naputi énergie te biso benga ye kokwalamuki foliesa koko makambo toloba awa eza na tina yango nde ezongisi bayendo nsima nyonso bakoko basalaka nyonso même pas 0,1 ezalaki libebi nyonso ezalaki bongo na tina ezalaki bongo bolamu nyonso ezalaki na tina ya bolamu ya kofanda ya bana na bato kati ya mokili ezalaki bongo na tina eza bongo reconnaissance epai biso tobimeleli soki mama nozomona physique koko azomokela molimo faut reconnaître balongoke eza mpe na base ete batekaka mabele te balongoke mpo bakoko wana bayaka mpe kofanda bakoko baza kotelengana bakoya kosunga yo ndenge nini batiki ndako mabele nde bosenga lipambola esika boteka ndako bongo po epai bake kuna bakomi na kapasité ya makasi koleka bino nde ezonga susu boyokani wana koleso wana ezonga mpo bosenga mapamboli kati ya libota ke boteka lupango to bozwa mapamboli le boteki lupango ndenge batika lupango bakenda liboso mbongo ya lupango soki oteki yango lokola bakoko batika principe wana te yebaki bokoti na mpasi fo boyebi moko ezala parce que mabele yomona kaka mabele physique mais milimo totiaka ndeke na ndeka yaka kolala nazala na bongo te sikoyo ozwi zala bato keki plus grave mpe ezala yango yo te mutu kosomba yango kosalaka yango pete ni lititi otia te moteki ezala ya bato tata ya bato mama ya bato basombi ndako na batikeli bino bana bino koye koteka mpona nini etala fami nyonso ekendaki tala balongoke tosimbaka makambo ya malamu surtout biso bafufu batoza batalipoje ya kotia na misala sango toza ko yana ntina makasi balongoke moto femme moto tia balongo fumuki mbango ezalaki pa biso biso na ndako toza kokontakte na logete na biso po tozwa courant mbongo tokozela te courant mikeni ya inga singa eya bakoko nde baza kanali ya lipamboli na biso nzela ya baboti na biso yo mwana bongo osala devoir na yo evite bongo maloba ya kotutana na baboti na bakulutu yo eza kaka tosa lelo ozokoma na force koleka makasi pamba te moto na moto akozwa lifuti ndenge aza kosalela
c'est ba boti ba chisaki mabe ata lifuti na bango pe ba koko pe lokola yo lokola mbasi lokola futu osaki ya bikela la loi de la nature nous avons tous ya yambo bongo wapi fumuki mbango walongo fumuki mbango ayebaki makambo oyo ayebaki mokolo ya lelo yango na alobaki yango kwatulendo ye aya ifo bongo motangisa sa nini aya ya londi motangisa falaka ya po totanga makambo oyo yango nde ekangi bana bato kozala komiyeba na biso ignorance na biso epasi na biso po ozali bongo koyeba balongo nani ayebi chef coutumier moko abelaki bakoko na français to na anglais azalaka abengaka na monoko ya mboka bongo parce que na connexion na bakoko na tolakisa bana bakota na biso ya bokoko sabona ti surtout que na parole na kombo ya bokoko na bango bongo pour les prénoms il y a beaucoup de gens qui moi ça mais ça qui n'a pas il moi les ça makila kasi il moi na tesson il moi na baza na incatitude ya zo benga moi na prénom de gens qui moi na iglata moi et ça bon na des avantages balongo ke tembo benga na kombo ya mboka pe azwa kombo ya mboka pour la bonne prénom yango nde pasi omwana wana azaka mwana na bino te aza mwana bino nyonso lelo nyonso awasala le fierté ya la race blanche première milliardaire kalibu la race blanche balongo ke bakoboya bongo ezala moyindo bakopesa bakontra wana te baliko biso moko tomilingana tomizingana na bolingi etata moke tomilingana ebe ke moyindo kwa za bitanga na za yo soki yo salo ko la banso to se sécuriser to ka protection to ka tomba bolamu na biso moko bayi bayindo takolinga biso ko leka biso moko azalite soki nde wala na ignorance sana patience ya kolima ba caprice ya ignorant bongo et ko baza ba caprice na bango na miyebite pesa yo balonke soki tolingani te eza place po mototoya yango konti moko te bakaba na batombo ya mabongo bato basangana bakoma na bokasi po batombo bongo biso bongo tosangani zina ya balongo fumuki mbango na mateya mpe ezokila lelo ya fumuki sokia mozala mpanga yangola koko ya suka mboka azwi bongo etinda mobima ya koteya bayindo nde nsiki soki toyeni etumba oyo biso nyonso tosala mboka babandaka mosala oyo tondimana topesana maboko mpona toba ya balongo catholique protestant amesisali bango nyonso wana nde bangunya na biso religion africaine walongo fumuki bango nde bangunya yango nde baza kopese mpo badirigeant so politique bapesa bango crédit sikoyo na ngambo ya biso bayindo tosangana mpo topese mpo badirigeant politique oyo bazwi destin ya bato baya bongo vers biso balongoke kasi kati ya kosangana ya bana ya bato motu kaka azalaka tondima mpa kozala motu na biso akamba biso bayindo banso kati ya kipepe ya mosu bongo balongoke tomiyeba bongo oyo tozali oza bongo nzambe mobima oza tata mokili il faut okela bolamu ya bayi oza tata mokili nde oza bongo okela bongo bolamu ya bayindo ndenge toza bongo biso bayindo biso bafutuka toza bongo batata moke tokela bongo bolamu ya bayindo na mokili mobimba bato ya koyoka makasi ya kosalela gema ya kobomba sukisi na kombo ya balongo fumuki.